état de santé na ngai na sali lelo ça fait 1 mois na ndako. Donc libumu oyo eza malade oyo etungisaka ngai makasi depuis kala. Ezaka so elige koma na ilanga il faut esala ngai mais nde nayebaka nini te kosalela yango te. Donc nasali awa pendant 1 mois na kati ya ndako. Nazo souffrir libumu estomac libumu ale evimbisi ngai elongi etoboki na kanisi awo zomona nde tofine ezobima. Donc lelo nde etoboki lelo yango wana libumu kaka libumu nde nalalaka te kolala te naza kaka boye. Mutu moko te aye kotala ngai. Naza kolela kaka nazolela lobi nde nameki kotinda message. Mutu akotinda message pe ya papa na ngai bayo aza te. Mutu akotinda bango kuna baza te. Mwasi na nga pe ayebi kuna te. Mwana na nga pe ayebi kuna te. Yango natindaki na Nzambe akotela ye ayeba yango nde aya yango nomoni boye. Naza na souffrir moyen te libumu moyen te. Frère de mission comme tel, je crois que nde na mandat oyo nde na nga nazwa vrai mbongo. Ba voyage nyonso nga na voyager. Nanu nazwa na pepe be $2,000 te $3,000 te. Moto kutu nazotambola nango wana papa na nga tasombelaki ngai. Soki ye te moyen te. Poto esaisaka ngai mingi dépasser mayo. Nzambe atia eloboko po sa ye te mutu mususu aza te. Ata ndako wawa nazali awa balingi babibisaka na ndako wawa. Ndako oyo nafutaka yango balingi babibisaka na ndako oyo. Nasepeli mingi ndenge nani ministre atindi bato baye awa po basecourir po na evoloko. Evoloko umeli na passe oyo ekokisi de 1 mois. Ata mutu moko aye kotala ete. Même ata kolia na eza difficulté. Ya vivre so ba match ezobeta ata mwa mike mais eloko eza te. Evoloko zo mene vie moko o mutu akoki ko mene te. Soki lelo babongisi vie evoloko eza pe honneur po na bango. Evoloko zo vivre lupangu te eloko te ndaku oyo kala te 1 mois a ba olongola ye. Nazo tina message pa papa na ngai. Papa kotika mwana na yo te. Mwana asalaka o fierté ya sport. Nazo tina message pa papa na ngai. Po le seul mutu oyo ngai nazaka soki ata likambo mwana na ngai ya mobali auta kobelaka mikolo lekaki awa ye mutu intervenir yango mbala moko na hôpital nakendeki na tongo apesi nga mbongo na ye moko na kati ya voiture abi voloko pusa na boy ayi afungoli nini vitre abimisi mbongo apesi nga kende kofuta bimisa mwana le seul mutu asaisaka ngai wana. Olamu elekebele Olamu elekebele